Nakozonga na Congo, Congo, nakoya na Congo, namona kini Rubaya na kati ya Congo, Walikale na kati ya Congo, nakoya na kini mboka kitokwe Bele ya talo, mabele ya talo ya Congo, yango baliki bakabolela biso mboka ye. Peuple fongola miso mpona Congo, peuple fongola biso bayokeli biso zuwa ye. Ebongi toyokanaka, ebongi tosololaka mpona Congo, un pays souverain, peuple pacifique, Congo, l'union fait la force. Très bien, merci. Vos alliés Belé Bokolanda Bisso de partout dans le monde. Suivez-moi votre humble serviteur Gradimouya autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Donc on a les Mbagate, Kopé Sabino, merci pour la confiance et fidélité. Au Bopesa na chaîne Oyocha Maloba officiel, le P Cléboa, original du grand prêtre César Ngadi. Donc Bisika Banso Bouzali, vraiment donc Toko Sengabino Matondo na confiance et fidélité au Bokolembate Kopé Sabiso. Alors na mokolo ya lelo na cadre toujours ya kozala na sima ya actualité maima koleka na mboka na biso tozali ba congolais de père et de mère soki makambo koleka ya malamu te e kosala ka biso pasi na mitema nde boye toluka pe to porter pierre na avancement ya mboka na biso yango wana na oyo elekaki mokolo ya samedi 19 octobre 2024 na mboka na biso boyebi ke mvula ya makasi ebetaki bandaki bongo na ngonga ya 6 heures na bacommune mususu bandaki 5 heures ekendaki ti na ba 10 heures passé des minutes. Donc ezalaki pena mvula moko ya makasi pe tomoni ba dégâts ya kosakana te. Donc komona ba dégâts esalami na ville province ya Kinshasa, bandako ezindi, bato babungisi biloko, komona ndenge nini liboso apale du peuple mai etondaki pe langage moko ekotambola uta mokolo yango ezali kaka kabasele akwei na mai, Kinshasa ekwei na mai. Donc toko comprendre qu'est-ce qui se passe alors que le gouverneur de la ville province ya Kinshasa Daniel Bumba alakaki na bakinois ete Kinshasa ezobonga kasi otomoni mokolo ya samedi 19 ekamwisi bakongomani nyonso nde boye na kolukela bino ba information to ekolukela bino moko azali expert na maimatali assainissement, maimatali kotonga banzela ye penza yebi yango malamu parce que akenda ko participer to pe ko sala elongo na bato yo batonga to pe ko sala assainissement ya aéroport Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle. Donc to yebi yango très bien, non seulement on a un aéroport aérodestiné donc à sala yango donc pe ba misala ebele banzela ebele donc matali assainissement eza domaine na ye tellement ki aza na matière na kotala o elekaki na ville province ya Kinshasa nde mokolo ya lelo to ekoluka ye. Il s'appelle bel et bien Dikoko Mayanga. Ndeko Dikoko mbote na yo.
Bonjour Grady Mouya. Balandi atia maloba officier balelio balobi mikolo ebele. Bonne santé. Oui, santé est très bien. Nzamba azosunga. OK. Alors te présenter yo ezali mbala liboso te o lekana chaîne na biso. Te présenter yo bande konyo so balandi yo na éviter na présentation ce qui vraiment te présenter yango bien. Musala oyo yebi yango to lobi to mosusu ya kobakisa eza oyo moko ko kobakisa. Oui, kobakisa ezali que expérience. OK. Wana lobeli yango te, j'ai 34 ans d'expérience en France. OK. Donc j'ai participé à la construction ya ba ville mususu oyo en France. OK. Comme Chessy, Marne-la-Vallée, place Masala, Val d'Europe. Na ebité so yoka yango. Val d'Europe ezali na ville ya Chessy. Na Chessy. Même pour nous la régulariser pour na makamla ya bikanda ou ba pesinga résidence nanga ya séjour normal en tant que travailleur na France na zoka ngokuna. OK. Na ville ya Chessy. Donc ville ya Chessy ezali ville moko oyo pour na ngai na ko bossa nango te yango mpe portant ngai grandeur ndenge nazalelo. OK. Donc ville ya Chessy n'a participé les sous na Héros Disney, construction ya Héros Disney. Quand on a vu nos constructions, donc, bisom to banda assainissement. OK. Assainissement, c'est Nasuka. Donc, je suis resté là au moins 5 ans. OK. Après, ba ville Mususu, banin tout ça, ba Chessy na autotangela yo, Chessy et tongami na miso na ngai. Na miso na ngai tant to kende kuna ko to sa misala kuna ba 13 à la quitter 13 à la quitter to kina ba navette ba zo zo biso bonga mona o kena voiture na o même pe bateau ba collecte au sa na bango. OK. Après bon le récent c'était voici Charles de Gaulle modification ya ba piste parce que ba piste na bango ezali 3 km 500 actuellement. OK. Na longueur hein liboso za 3 km. Botango basali piste ya sika to sali piste ya sika pona ba avion oyo ya ba A380 ba gros porteur il fallait au banda ko sala ba piste pe za la makas oyo ko supporter poids ya ba avion wana. OK. Donc j'ai participé au sala ba taxi way bani tout ça assainissement ya Roissy donc na bien tout. Voilà. Donc, bino moko bo comprendre expérience exactement. Donc, to taper à côté te, to luki penza moto yo, akoyi kopesa biso matière na makambo miso na ngai na bino et mona ki mokolo ya samedi. Ndeko di koko ozali na Kinshasa, to ko signaler bande kono ba kolanda biso, awa tozali na France te mais tozali na Kinshasa. Mbula ya samedi et betelio na Kinshasa. Ndeko di koko. Est-ce que yo mona ki pe ba congolais ba mona ki? Oui, j'ai sillonné un peu la voiture, donc namoni catastrophe oui sali bon et loko moko kaka oyo ngai na banda ko tirer sonnette d'alarme ezali begu ba egu mboka na biso ezana begute begu oyo ezalaka muke oyo ezalaka o ba belge batika tozwaka entretien nango te négligence esalamaka bato batonga likolo donc bato baye kosala ba ville anarchique donc esalaki batonga likolo ya begu nyonso tu wana efonctionne nango susu te non ekoma boucher non boucher kotu te elimwa OK elimwa parce que soki eza boucher on peut le déboucher mais elimwa bato batonga ntango moto atongi na likolo ya egu emwana susu te c'est ça emwana susu te il faut sikoyo koluka cartographie ya ville ya Kinshasa mpona koyeba ke egu elekaki awa ezalaki boye tu vois donc c'est le grand danger na biso c'est ça oyo ezopesa biso pasi et à cause de ça tozo ko subir ba catastrophe inondation oyo moni wana nous avons perdu même un enfant de 2 ans na Imo Congo et salinga pasi vraiment pasi donc
il y a toujours des solutions. Solutions ezali. Et puis yoka, ezaka Congo karaté. Même France peut inondaka. Même les États-Unis peut inondaka. Mais bango au moins bazana ba garde-fou na bango basi basala na sema belé basala ba égout, basala sala ba circuit. Au moment de quelques temps ou une journée pas maille est dispersé et kitina basse notre entonnoir maille c'est mais pour la France wana et comme à niveau ya ba inondation wana iza bambula ya ba minutes mukete iza bambula moko ya makasi pe vita ebele makasi mais siko biso wa ezala kaka mwambula moko ya mukie vula moko ya mukie mais ça libongo bongo bambula eza donc pendant 2 jours mbula ekobeta tokosuka wana na ebide tokosuka te wana na site tokomatana ba étage neti ba omona na ba image bébé ba otombola ye ba para ba mati likolo ndaku. Donc, ce mboula, 2 jours, 3 jours, ville à Kinshasa est quoi? Vous avez la catastrophe. Catastrophe. Mais est-ce que possibilité, il y a une solution? C'est ça le problème. Solution ezali. Solution ezali. À niveau de comme il est là. Niveau de ezali, solution ezali, c'est très simple. C'est simple. Il faut kaka, tous en la discipline. Tous en la discipliner. Et puis tous en la organiser. Ndenge bamboka misusu nous c'est Sénégal, Côte d'Ivoire, et commis Égypte, Tunisie, Maroc. Bango balandaka toujours programme ya Europe. OK. Donc construction na bango ya Europe. Ya ko biso pe to Hollanda parce que bango c'est basala étude, basala étude. Et en plus de cela, Nzambe on dit que Nzambe ça artiste munene. Il faut vraiment tout kumisa ye. Nzambe tango asali mokili na ye, asali akela na ba mai, fleuve article appelle ça biso fleuve Congo. Et fleuve Congo ça musika te na awa. Et musika te. Tout ça na ba rivière, ezali ba kalamu ezali, ba nini ezali, mais siko biso ne, il faut nde siko tout ça la mayele pour ba mai oyo sala biso mobulu to kamataka yango to boka ngona ba rivière kalamu et puis to boka ngona fleuve inondation ekozala te ekozala mécanisme wana ya kosala musala wana eza ke tozangi nde bato akosala to ezali manque ya volonté to bato bayebi ndeti. En tout cas ezali eloko moko il faut que tia ba spécialiste na ba poste qu'il faut. Neti ministère des travaux publics pour ngai faut que sango na un technicien. OK. Un technicien ministère des travaux publics faut que sango un technicien moto ayebi assainissement ou ayebi assainissement ou ayebi infrastructure routière. Très bien. Et puis aménagement du territoire du sous. Faut qu'on passe par un technicien. Oyo kulutu na ngai Gilwando mboyo akokamba. Donc faut qu'on passe par technicien. Faut qu'on passe par technicien. OK. Gilwando c'est un bon ministre na EBA mais il est juriste. Il est juriste. Donc compatibilité exacte entre le ministère et la compétence na on peut ça un juriste na aménagement du territoire mais non ata yomoko. Ezo sala ezo kokanate compatibilité ezo balanate rapesa biso attaque nga mona za on attaque technicien on mona ba makambo okende très bien makambo okende très bien parce que la façon oyo bango bazo travailler awa ngezo lekela ngai vraiment. OK. Ezo comment vous allez construire une route sans les égouts. Osali constat pe na ba route belé à Kinshasa c'est possible. Ils ont goûté, c'est impossible. Net si toi ça net route de Matadi. Route de Matadi. Et vous êtes palais du peuple, banana luwana. Mais vous êtes là kala parce que côté on a moi le palais du peuple, mingi ba yebité. Pour nga saka mariage dans le palais du peuple. OK. Na ba 93. Ça mariage. Ils ont la salle moko ba ndako louison pour na ba spectacle et betaka. À l'époque il y a Mobutu quoi. Parce que tant ba ça kango bo
et babone ki zo fa na kaka ndenge wana bani ete babi bo papa nani azaki oyo mobali ya mama soki fone yenga papa eyenga voilà papa eyenga yem kazalaki ko s'occuper na parler du peuple wana to ibandaki na très bien ayebaki nga très bien ngaso mine zai kuna na kota concert fele parce na kika ari moi zo za liboso ya porte très bien soka moninga mon petit comment ça va akoti na ngai kala ezalaki place wana bazo kata basi ba bijoux au moins so utika ka victoire au bano mata kota ponga bi victoire na rond-point ko kimponza pa kimponza ozo kendi wana bazo kendi bazo kita na taxi wana kendi makolo poko tana bazo kanga ngo pona bazaki vraiment en masse. OK. Donc à partir de wana basi bazo ganga ba kata bango ba bijoux ba chaînette ko iba bango ba sac ba voler wana bazo kota na kata begu. OK. Begu ezalaki on nene okota ngola ba koti begu opesu. OK. Ake ko bima soki wapi mais le begu wana ezalaki le begu wana ezali susute. OK. Mais na tuna na sala constat wana na tuna ngabi mais bon mayo yo ndenge nezo traîner boy na likaka na voiture ba ebisinga ke ba bio mais bana ba chinois ba sala misala awa ba iguan surtout ebunga donc c'est que ça ba chinois de ba boma ba iguana wana na ebité wana siko ezali gouvernement mutu fois sala banquette mais bebu ezaka susute cause yango wana ke mayo wana moyen ekende na bigu ezate donc comment faire la sur place bon malgré ça biso na poto na France moi quand je travaillais en France pour sigo naza sauter na test na retraite déjà na retraite yango tikali na Kinshasa yango sigo na awa na construire awa là awa mais avant construire banzela il faut quoi assainir ville faut assainir dans ville ya on bengi assainissement après nzele ko ya après mais bo sali déjà installation na bino na se ba bolitisi begu mais siko lelo ndeko di kokolo to ko bosana lelo na ba immeuble etongami banda kwa mineno etongami est-ce que possibilité ya kotia sube egu ezali nani wa kondima ete babuka immeuble ne ya munene po batia ba egu non c'est facile que ça tinga egu déjà batongaka ngo na trottoir te. OK. Egu ezaka na trottoir te comme ndenge balakisaki nga na Kasavu ke egu moko elekaki awa na nini tout ça batonga likolo wana egu lekisa yango jamais na trottoir yango moni bato ntango bayiba espace babenda batonga sikoyo na likolo liboso egu egu na poto totongaka yango na milieu de la route. OK. Na katikati ya nzela donc azwi espace ya mopanzi te azwi ya ye moko ya nzela parce que batiaka yango na voie principale. Pourquoi? Parce que ezalaka egu eau isée na eau pluviale. OK. Parce que pluviale po ezala mutu nyonso tout akoka koraccorder. OK. Ozomona mutu aza na gauche araccorder na katikati oyo mpe aza na droite araccorder na katikati yango moni totiaka yango na milieu ya route. Donc na milieu comme ça mutu tout aza moyen ya kosala blanchiment na ye. Et ça se passe en bas, pas en haut, en bas. La profondeur, en bas, on a profondeur. Voilà, une bonne question. Profondeur, ça dépend. Il y a nzela ndenge ezali. Si nzela ezali en plat, normalement ça commence à 1m30. 1m30 de profondeur. Na France, c'est 1m30 de profondeur. Profondeur, il y a un réseau. Na France, c'est 50 cm. OK. Courant, électricité, gaz, c'est 50 cm. Donc, pas il y a egu. Parce que egu est qui t'a déjà à 1m30. Alors, installation, il y a l'électricité, il y a 50 cm. Oui, mais l'installation, c'est quoi l'électricité? C'est autre chose. Et les grands, il y a un zélat. Ah, il y a un qui est très bien. Très bien. Vous comprenez que dans cette émission est tellement technique. Hein? OK. Et en plus de cela,
Tant que ici, deux choix, ça faut noter ça très bien, surtout les gens qui nous suivent. C'est deux choix. marché, Bolanda. Tu oya munene, ezalaka selon diamètre. Dengue ingénieur APC, bureau d'études EPC. Parce que pour nous ça là, pour nous ça là, nous sommes un bureau d'études. Bureau d'études non. Toya, tu expliquer, pour ça là il y a bureau d'études et na opesa yo ba modalité na ndenge ba sendaka ba biloko nyonso to wana na bureau d'études pour na kotonga une ville. C'est quoi tout ça non na banzela. Souvent le diamètre ça la lango pour na kotonga begu et bandaka na 1000 wana siko avenir munene ndenge zali awo route de l'Okapia wana faisait la 1000 pour 1000 wana siko yango ils ont une grande quantité ya mai 1000 ogunzama nozo tambola ozokende bon moi siko neti na quantité neti ya mai oyo vous les betaki wana quantité ya mai wana tango ekokita na mipanzi ya banzela tosala ba valoir à valoir les allées sur la bordure. Au moins, ils ont mis en ferraille ou en béton. Quand vous les autres quittez, faut faire la point haut, ils ont à valoir on a point bas. Comme ça, tant que vous avez les collèges autres quittez, à côté de valoir, à sopier na ibu. Aux hommes. À valoir peut ramener, à quantité maï belé. Non, à valoir ça ramener les mingité. À valoir ils ont 1 mètre de longueur. Et puis, à peu près 20 cm, 20 à 25 cm. Mais, à part la valeur, tout ça, la grille. Grille, ndem, c'est ça, moi, mon grille, au moins, il y a carré. Il y a point empêcher la salité quota. Pour la salité et quota, il y a à récupérer la main. Non, gris. Ah, ok. Gris. Bon, na valoir, bah ça la rappelle moi, bah ça rappelle moi. Gris, bah ça va l'écolo à valoir, c'est ça? Non. À valoir, ils ont côté Moussou, gris, ils peuvent rappeler côté Moussou. Ah, ok. Donc, ils ont bloqué balai. Ils ont des choses différentes. Ok. Ils ont gardé moi là. Si côté où ils ont quitté même assez, bosa na bino na problème te yo mulangi kota kuna te mulangi kota te ko pénétrer te ndenge to so na ba plastique ils ont traîné partout et puis en plus de cela banda ko tango ils ont se raccorder wana ils se raccorder sur na eau pluviale na nino na eau isée plutôt wana eza nango ba tio il y a diamètre il y a 180. Ok. De diamètre. Par rapport à 180, 180 c'est comme ça à peu près. C'est comme ça à peu près. Mais on le voit qu'ils ont 1000. Ils ont 1000. Et va venir de Kende Sukoyo et Bano qui t'a 500. Voilà, chaque riz. Ok. Aux hommes de Moussalo Tozanango. Donc chaque riz, il faut Tozala, sous Naba Ninuana. Biso toi on a problème dans la principale coûte exaté, ce qu'on a bari. Il faut chaque riz. OK. Pour tout bato tonga ngondengwa. Chaque riz et ça sous na detso. Ya ngomoni kuna bango bazana fausse scepticité. OK. Kuna bazana fausse scepticité. Par rapport ndé tozomona ba awa tozana culture ya kotonga ba terrasse alors que terrasse eza ba bilomo eza déjà démodé. Oui. Eza déjà démodé ba terrasse to kotonga ngona ba zone annexe. Et ça, on a la route nationale, vous que net bakota batadikibala kuna wande bakosa ba terrasse na banzela po epitraka mai wana. Ton idée à ko ça ba caniveau wana eza idée malamu te. Et ça il faut bien te. OK. Et ça il faut bien te. Parce que route de matad nyonso za kana ba caniveau eza na ba égoutté. Kasi ngona mabe. Mabe même na ville wa, même la cité il y a que des terrasses. Alors que ba terrasse wana eza assainissement pena suffisante ezali secondaire. OK. Terrasse eza secondaire et ba terrasse ngo sikoyo pe batu bazu boka milangi, bazu boka mabele tellement tu vas connaître la culture nano ya propriété te na ya ville. Donc motu to komela mai na ya boka na terrasse. A osala nini na boka terrasse? Azo vidanger même ba huile
huile de moteur, bazo vidager même la terrasse. Voir ça. Hein, les jours que j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Et bah terrasse au ming, sautant bien et fonctionnaire en côté. Au moment où bandit côté yo, et côté qu'on est sanitaire plein. Et la terre plein on a ce qu'on maille aurait les cas, maille moyen les kizaté. Il y a un boni maille ce qu'on a comme mata. Allez, maille abimina ba Carrefour. Na victoire et na mona qui phénomène en Isali. Et donc ça même dit là. Et même ça même macadam. Et même ça macadam. Et même ça macadam. Donc ce que assainissement auto ça là, il faut tout tika ba terrasse wana. Place ba terrasse wana gradi, et ça manque à gagner. Place on to ça là on ba parking. To ça là on ba parking. Ba parking et na ba terrasse ya bien ba fandi na bango. Ba fandi wana. Donc ba parking ba terrasse faut qu'on supprime et ça me fait mal au cœur. Le même système ils ont continué ti ba télé maluku ba nenu surtout. Là c'est pas on va ville à Sika, on va continuer à berrer. Alors que ville à Sika avant botonga ville à Sika ba ça va le bosso na assainissement. Boliki assainissement, ba go eleki ba nini place on prépare pe ba nini la toilette ezali et gozala parce que na ba nini la toilette on a après beaucoup installer centre d'épuration. Centre d'épuration les ali kuna eza force commune moko global donc biloko no surtout ba salité no surtout okuta na kuna ya Delvaux okuta na kuna ya makampani ya Kitambo ya IPN sikoyo bayaka kolongola ngo et ba transformer kango ni ba transformer kango ba sala kango ba filmer ba sala ma kambe belé na poto même chauffeur la même ba salle oui ba chauffeur même ba salle donc biso do négliger ngo mais en matière mo bimba ba négliger parce que ça comme moto qui n'est na force septique na bino na hiver na bon toujours la porte na ilanga simba ba loboko ozika okomona moto parce qu'on a poto ba moto wana ndio commencer la et na circuit mo ba sala ba installation ba tia ba produit ezo tambusango ezo chauffer salle oh là là parce que kuna bango bana difficulté à électricité bana difficulté électricité kalbaza on est na ba charbon kalbaza on na ba charbon badini siko ba komana ba gaz bon récipient siko na Europe eza bras de fer donc ba ozongela kaka ba système na bango wana kaka c'est ça oui ozomona donc gradi bas tant siko bo station d'installation na bino wana mai eleki fibre optique eleki na se na poto biloko to elekaka na se non bon on a envie de libanda te bon on a libanda te et puis vous coulez dans la béton likolo vous coulez pena semelle à béton. Piccolo. Et bien ça passe c'était un problème pour résoudre le problème aux gens assez mais tu vas avec l'électricité dans la chambre. Parce que tant que ça là tant va tout ça la installation dans la salle et l'équipe là tout ça l'installation à fibre optique dans la salle 3 km d'installation à fibre optique na société Colas pour leur même tramway où il y a Ganiti Montfermeil. Équipe là dans la salle et puis na format fait bateau mususu. Moi aussi j'étais formé dans la technicien Bayaka mais baké ba province ba tikinga nga pe na formé ba tumususu ti banin besoin de faire dans ba chambre tirage na bino za na ba chambre ba pesinga plan na zana ba nino ba type ya PTT mais ça dépend ba grandeur il y a ba câble ba Olexa donc yozo na nga plan chaque grandeur ya câble soki ya munene bolekisi tiba munene ni ya mkipo tiba zapena ba diamètre nango tu suis seulement les plans alors tant que l'équipe na chambre kuna sikoyo ba technicien ba kuya ba tirer ba câble na bango et ba tirer gadi ba tirer câble pendant 35 km wana ata moko e coincé yo sauter bima impact na zo pour tout prime ba pesa ngai prime chef de chantier à sala chef de chantier wana akendaka vacances retraite plutôt akendaka retraite ba bengisi azonga pour aider bango pour monaki mutu musutu ya kosala musala wana et nous sommes très sensibles ba bengisaki azonga pour assurer musala wana et tout ça li réunion na ye azonga la té tant que nano ba tirer ba câble té akola la pongité pour aider que
ndenge tosi tokule babeton boye soki problème tokobanda obuka wapi tokosala ndenge nini ntango bozobukana bosalaka massacre parce que kanisa 35 tubes na chaque longueur il y avait 35 tubes ezoleka wana eza ya bacourant eza ya fibre optique eza ya baklaxon na bastation en cas ya danger baminda banini nyonso tu oyo ezotambwisa tramway eza koleka nyonso tu ezoleka na bord ya tramway ozomona donc biloko nyonso tu wana bosali yango bilo d'étude bosali biloko nyonso tu wana après allez boanalyse bopesi sikoyo go na bato sikoyo ya chaussée baye basali nini oyo grave ciment parce que soki ona na poto totizaka grave ciment awa bayebi yango koto te bayebi grave ciment te awa bazosalaka na babéton bon béton c'est bon bien grave ciment mpe ekomaka nango béton c'est bon bien mais bokotire donc grave ciment eleki babéton baosala non eza ndenge moko équivalence ya nini eza ndenge moko sikoyo différence ezali grave différence ezali sikoyo grave ciment c'est plus facile à tirer vous pouvez tirer 35 km dans une journée 35 km dans une journée même voire même 45 km parce que bamisala misu tobandaka 6 heures boyi aussi à 18 heures c'est eza machine de retirer bino bato te vous êtes là seulement mpona kotala égout batampon ya égout ezali wana bodégager et puis machine akokoma wana te pour machine soki akomi wana akokolongola belema ya égout pour égout mosusu ezalaka 8 mètres 12 mètres voire même 16 mètres ça dépend ya bapente voire même 16 mètres bokiti na se ma ezokulela yango kitoko masuba mpe koleka nango na sina soko na banini sule kozala te ndenge ezobimaka siko bato bakomoprofite bazokolekisaka yango na bakaniveau na masuba bazolekisaka yango moni na baterrasse soko ofani na baterrasse ozoka basolo yango natunaki yo question ndeko di koko motuna na ngai ezalaki mingi lelo soki tolobi topesa chance na baide oyo kopesa biso mpona kosauve ville à Kinshasa na ba inondation et tout monde qui a samedi ville à Kinshasa république oui république démocratique du Congo alors ekosenga tobuka banzila to bandia banzila parce que pona kokota eguana olobi ke no bachaka yango place banda kwa bato ezate bachaka ngona na katikati ya nzela alors ekosenga kubuka neti boulevard wana boulevard du 30 juin ba kubuka yango nyonso po bakota begu c'est ça omoni yo so bangana parce que nanu po sali musala la te ngazo na expérience tokubuka nzela nyonso te awa bauti olekisa bamite bauti olekisa batio ya mai namonaki eza ya ba 500 ezalaki vraiment monene ba 500 diamètre 500 nayebisi kutu bato wana nga soki boyebaki danger nini tozosibir ntango bamvule banobeta nde begu mpe elinga koleka mbala moko ntango bazolekisa banini wana bazolekisa bana begu mais lokola bango ezalaki bango bayaki kaka bakosala bachinois mosala ya régie des eaux balekisi na bango kaka batio ya régie des eaux e batio ya régie des eaux ntango bazolekisa yango natuni bango ngabi boko babouche à clé eza wapi bouche d'incendie eza wapi bouche d'incendie, tu sais que c'est que bouche d'incendie? Il y a des techniciens au Bélabiso. Bouche d'incendie, ils allaient. Moni ba bouche moko boye et puis maraboye ba tsaka omi en rouge tsaka ko peinture en rouge ouais je vois ba fongola kango boye ezaka na volant oui so ozo fongoli volant zo tourner mai suko zo bima pena quantité ebele eza na place moko sikoyo eza mpona bapompier tosaka yango mpona bapompier bapompier sikoyo bakokota tio na bango nini na bango wana tio na bango monene wana ezaka diamètre nayebi te soki fozala ba 30 cm ba 30 cm kozwa bokangi ale bofungoli mai ekotonisa citerne na bango wana en tout cas mingi ntango batonisaka yango esalaka j'ai déjà compté esalaka 45 minutes. C'était tout étondi. 45 minutes. Monique pression. Donc on les a posé sunga ba mitu ko neti abanti instant. Soit on a besoin on doit mai. Il y a que besoin on a flé à rose on a place ou bon ce qui
immeuble les autres il y a aucun fleuve le temps aucun fleuve n'a pas mais c'est ça le problème déjà immeuble c'est fondé déjà et c'est les mais si quand on va chez oh yo landé ba tiango te exactement mais on veut trouver vos questions on va répondre na tout ni bango bon chinois là, déjà il a du mal à se communiquer avec ces gars déjà il s'exprime pas en français ça la grande bassine mais vous faites comment pour travailler babio tout ça la grande bassine et puis mususu moko ça ba mususu ba zawana ba comprendre na moi lingala muke mais on ba esikana ba ebo ba lingala te c'est ça mais ba rusala musala bango ba comme déjà pekuna ezolika nango bien mais ba sikoyo bouche d'incendie exacte et puis bouche à clé ezali sikoyo awa omona ngo te parce que besalaso bazosala awa eza nde mona ya poto te soko na poto omona ngo surtout tambola na nzela omona batapo moko ya mike ya noir yango na bouche à clé soki fuite eza place wana neti fuite eza na nzela place wana mai ezokopima so moko etoboki ata yo olongolaka nini wana clé de roue même clé de roue kaka oya nini oya mutuka okangi okukanga fuite esili mais mingi sikoyo ezalaka na ba clé moko spécial parce que ezalaka na moi 50 cm de longueur donc faut en tige sikoyo ya 50 cm okotisa ngo na se okanga c'est ça tant okangi yango nini esili tant origine ezoba koya déjà bino déjà bata quartier déjà si bo régulariser problème. Voilà. Vous comprenez que nous sommes avec un expert na Maimatali assainissement, Maimatali construction ya banzela. Donc ezali bongo Dikoko Mayanga a une expérience il y a 34 ans. 34 ans na kati ya mosala oyo, cela veut dire ayebi yango malamu. Alors nyonso bakokamba mboka na sepele lelo mo ndeko Dikoko alobi eza na ba ministère faut ko pesa ngo ba technicien lokola lelo toboni ndeko na biso Constant Mutamba yazali moto ayekoli mibeko ba pesi ministère ya justice tanda ko sala ngo malamu. Cela veut dire moto esengeli ko chai na esika oyo azali capable parce que eza na bato mosusu azali na emaele mais bisiko bocheye ezali na mayele nete na compétence na yete. Il faut en avoir conseiller bien. Ceux qui sont en conseiller bien, vous tous vous nagez. Mais est-ce que le long de Dikoko na mayenyo soko bimisa awa bato ba ko landa yo? Ozali prêt. Les loso ki ministre moko eko luka yo. Na ba ministère oyo tangi wana aménagement du territoire, travaux publics, soki ba eko luka Dikoko. Na expérience ozali nango okomata conseiller ya ministre. Au côté d'un cabinet à ministre pour la Congo. Est-ce qu'il ne dit quoi ça? Mais bien sûr, je suis venu ici pour ça, mon frère, pour travailler. Ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour regarder les terrasses, les gens qui picolent de gauche à droite. Non, non, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour travailler. Pour travailler. Et la compétence, mon frère. Parce que tu as aucun malin mais kokota siko na maimatali politique. On a le mission to sala ngo deux phases. Partie à liboso ezali trop technique, partie à mibale ezali mais technique na peu société. Non, to société oui, mais to yiba déjà na yebisa kiyo. Mboka na biso eza 5 chantiers, eza 1000 chantiers. OK. Je te souviens na émission liboso 1000 chantiers. Très bien. Très bien. Donc ndenge to bande koloba tango koloba ke ozali prêt ya ko kende pembeni ya ba ministre lokola conseiller ndeko Dikoko bolobaka boso ina no quotité tango okota kune komi poche na yo comité na sia. Non, moi j'ai pas besoin de ça. Osunga Congo mais yo komi ndeko kota nyeso na poche. Non, na ça déjà na mapango na ngami balé. OK. Mais pour qui kate na ça véhiculé. Je suis à l'aise, na ça bien, na liaka bien. Na ça bien ba ni nanga tu ekokweya. Peut-être nanga kokoya na que nous tient le bon na qu'est-ce l'état pourquoi déjà biso ba Congo ngaza mu Congo to za na culture ya koyiba te. OK biso ba Congo ba kolisa biso ndengo wana te. Belge asala même asala déjà analyse wana abi côté ya mbongo pour pesa ba Congo. OK côté armée pour pesa bangala.
aux hommes balou ba fait ça bango qui avocat ba maître ba nini on est constant ba belge ça vous comprenez donc balou ba tabik bon ba lingo ko ba bureau ba avocat ba nini tout ça aux hommes mais mon Congo côté gérance côté ambo a ça longo kitoko. Mais sikoyo yo moko tu koloba côté technique aussi cité parce que mon frère et donc on est sur ça là ngai passe ndenge ba somme minene on est obunga za ba somme moko to ko sala ba travaux tout ça là ba nzela ba tout ça parce que le peuple a souffrir nzela ça passe ba nini tout ça ba millions ba milliards président azali wana azana makambo ebele atala ba nzela atala makambo guerre ya est atala diplomatie ya mboka. Pour notre indépendance économique, parce que notre indépendance économique, c'est la première fois où le président a risqué même de vie. Il y a assassinat mais Nzambe muta batela kaye pour biso surtout le sambo na tuza ka pa ya président Nzamba batela ye c'est ça abatela pour aucun ça la défi na ba tuba ba européen ba américain ba nini. Et ça blague, hein?